Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Natango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo kaka bobomesana ndenge bomesana kolanda radio na biso mokolo na mokolo. Lelo tobombeli bino nini? Lelo tobombeli bino basango oyo etali bamituna to bamakambo ebele oyo boutaki kokomana oyo etali émission oyo tosalaki ya bandeko oyo basilaki kosalisa ba passeport na bango awa na ambassade ya Berlin na ambassade ya RDC na Berlin pe bandeko na mituna na bino botunaki yango ete lokola bozali bato ebele obokomaki c'est mieux tomonaki ete tosala émission mpona korépondre bino na bamituna na bino. Bandeko babolingo lelo tolingi toyebisa na bino ete avant ya korépondre na bamituna ya bandeko batunaki tozali surtout kointerpele na bakonzi ya Congo RDC ete ezali na bato mosusu oyo bino bozali kotia bango au service ya mosala ya leta po ete bakende kopresente mboka na libanda kasi tozali koyeba te soki bato yango bazali kotravaye na bamitema mibale au service ya banguna pe tozali koyeba te. Bandeko babolingo bakonzi ya Congo ya RDC tozali koyebisa bino il faut boyeba yango ete banguna ya gouvernement na biso on dirait ezali kaka bato oyo bazali na kati bazali kosala au service ya mboka na biso pe bazali kosala makambo mosusu na nko po ete ntango mokili ekomona mokili babanda nde koinsulte président de la République to ba ministre na biso alors que moto nyonso tu batie na kati na mosala ya leta po ete asala malamu au service ya peuple. Bandeko babolingo bino moko boyebi ete lelo oyo na kati ya mboka na biso bamakambo ndenge ezali koleka. Lelo eloko ezali kokamwisa biso bandeko babolingo il faut koyeba yango ete bakongole nyonso tu oyo bazali awa libanda ya mboka bango nyonso tu bazali bato oyo bazali kosala mabe te mpona konuire gouvernement na biso pe mpona koloba n'importe quoi mpona oyo etali bakonzi ya mboka na biso. Bandeko botala lelo babiloko oyo euti kosalama par exemple na ambassade ya Berlin bandeko basalisi ba passeport na bango basalisi ba passeport po ete bayebisaki bango ete ba passeport ekosala 3 mois mais lelo oyo olimba passeport yango esala 3 mois non passeport
mosusu yo service ya kaka ya mosala ya leta oyo ndenge baninga bato mosusu bazali kosala na baambassade mosusu tomekaki kotuna na par téléphone totuni par exemple bandeko ya ambassade ya Angleterre, bandeko ya ambassade ya France, bandeko ya totuni meme na bandeko mosusu na ambassade ya Inde. Balobi ke en tout cas bazali ko comprendre te ndenge nini ambassade ya RDC na Berlin bazali ko faire fonctionner administration na bango. Bandeko tokozongela lisusu tango bino bozali kosala au service ya pepe il faut bolakisa mpe bolingo oyo bozali na yango parce que lelo oyo tango bakomi koloba ete bana ya poto bakomi bakuluna il faut kotalaka mpe basansi ya makambo yango oyo biso tokobengelaka bana ya poto bakuluna mpo na makambo ya bapaseport oyo ndenge bato mingi baperdre misala na bango ndenge bato mingi lelo bazwi baproblème na makambo na bango mpo na kaka barete oyo bokosi bango ya bapaseport. Alors soki bato ya boye lobi batelemi mpe babandi kokende koloba to koganga liboso ya ambassade bakonzi ya Congo boloba eske bato ya boye tokobenga bango bakuluna to bavoyu to bato oyo bazali koreklame droit na bango. Yango na omoni ete biso tobelelaki makasi epai ya mokonzi oyo ya likolo le ministre monsieur Alexis Tambwe Mwamba ye moko atala makambo oyo ezali koleka na ambassade ya Berlin ya RDC na Berlin po ete ezali na makambo mingi ezali koleka kuna flou ndeko bato ya Kinshasa ntango basalisaka bapasseport na ndenge ya barenseignement tozwi passeport esalaka soit 3 jours ou bien une semaine voire même 2 semaines et comme pas même 1 mois. Bandeko ya France tango babandeki kosalisa bapasseport na ebandeli mwa mobulu ezalaki mais sikoyo na ambassade ya France c'est comme si soki osalisi passeport na yo voire même 2 mois ozali déjà na passeport na yo na maboko. Mais oyo ezali koleka na kati ya ambassade ya Berlin na Allemagne wana ezali likambo oyo en tout cas biso toyebi ete mwa makambo moko ya molili ezali koleka na kati tozali kotombola mongongo mpe koloba yango mpo nini mpo ete soki tozwi makasi lelo ya kotombola mongongo mpe koloba mpo na bandeko oyo ya ministère ya affaires étrangères oyo tosololaki na bango lisusu na telefone mokolo ya vendredi bazali koyebisa biso kaka ete eloko ezali kobloke ambassade ya RDC na Berlin a libéré nanu basituation ya mbongo ya bato te wana ezali réponse claire po ete wana bazali na likambo mosusu akoloba te lokola bato ya Kinshasa na nini kuna na ministère ya affaires étrangères bazali koloba kaka ndenge wana atuka ezali bongo po ete balobi badossier mingi ya bato ezali kuna mais ambassade a libéré nanu mbongo te. Alors mbongo yango sikoyo oyo bato babande kofuta na babanke ekei wapi yango na tolobi bakonzi ya Congo bino moko botala likambo oyo po ntango mosusu bino bokokanisa botia bato mosusu mpo bosala au service ya mboka mais bazali kosala nde au service ya banguna mpo lobilobi soki bato bamoni boye ale batomboli mongongo bakofinga nani bakofinga Joseph Kabila bakofinga bakonzi ya Congo alors que situation wana ezali kaka epai ya bango moko bato ya ambassade oyo bazali yao ezali mpasi mpe mawa. Alors mpona motuna ya ndeko oyo atunaki alobi ete soki bato ya ambassade balobi nini mpona makambo oyo nyonso ndeko tokoyebisa yo boye jusqu'à présent il faut boyeba yango bato ya ambassade basili kopesa biso réponse moko te na kati na makambo mpo bayebisa biso ete passeport obi ezali kowumela mpona boye raison moko bapesi biso ezali te yango na tolobaki ete lokola bino moko tosololaka na bino ete bokoma lokola bokomaki epai ya ye moko son excellence mama Shakembo mpe
tozali pour bino na ndenge te tomona ki de bokomi mais réponse azongiseli bino te nde yango wana omoni ete biso tozali au service na bino ba diaspora congolaise nde totomboli mongongo mpe tolobi lelo bandeko babolingo bozali koyeba te ete bakongolais mingi ndenge bazali na poto nyonso tu bazali kaka contre Kabila te il faut koyeba yango bato ebele bazali mpe pour Joseph Kabila mais bino bato bozali kosala na baambassade botika kocreye bakulu na kati na makambo bino bozali kosala le bino mitango bato na bakobanda kokende kotelema liboso ya ambassade bakomona bino te bakobanda komona ndenge bakonzi ya Congo kuna bakobanda kofinga bakonzi ya Congo vraiment tosengi na bino bo libérer situation ya bato bafutaki bambongo na bango bapesaki mpe ngai namoni ete ezali malamu mingi ndenge bakongole wana balobi ete basala plainte moko oyo bakokende kokotisa na niveau ya justice mpo ete baakize ya ambassade mpo ete wana ezali droit na bango mpo biso tokoki kondima te ntango biso tozali kotombola mongongo awa mpo na kotere ya gouvernement kaka bino bato bozali kosala na baambassade bozali kosala bamafia bamakambo ndenge na ndenge mpo na kobebisa lokumu ya mboka papa Roger napesi yo maloba